Congo France. France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Mabele bati molili bulu soki bakundi ekotonanga ya melinge makengo agina motema nanga ye soki osongi lelo Congo français soki bosongi lelo tache komonana te Congo ye azira motema nanga soki osongi lelo tache komonana te bebe nanga ye. Ah maman, tolé la Congo français. Ah tolé la Congo français. Les bâtiments lili boulou soki bakundi. Les Congo la melinge makengo. Asina motema Congo. Soki osongi lelo. Tacha mona na te bebe nangaye mabele. Mabele bâtiment lili boulou soki bakundi. Les Congo la melinge makengo. Demana. Téléspectateurs, naïbi vraiment, hein, vous êtes belé, vous avez belé à la émission, on a www.congofrance.com. Là vraiment, je vois mon boss, je suis Didi Dipumba. Merci à toi, mon boss, vraiment, hein, je vois encore monsieur Boukson Boukassa en pero babi mikolo toane na kata bakinto ko melato ko sepela o wapi, hein, je vois encore Malolo, hein, Malolo pe tozalaki na kata bakinda wa to lieki to melaki to sepela ki. Merci à toi Malolo, Loris la congolaise kande grosse moulira loratizwa bango nyoso bomba bango awa, hein, ba comme vraiment mai basi la so bosi la poyo zala kaka vraiment grosse moulira na plateau na azaye mon côté, hein, aza vraiment na invité na déjà tout à l'heure na makasi vraiment ya muna artiste, bon découvrir déjà un pomba de nuances déplique. Aza vraiment invité na plateau na ngai. Quant à moi déjà je dis bonjour artiste. Ouais, bonjour. Ok, merci beaucoup. Moi un mot par rapport na batunyo so vraiment bokozwa ton na bango ya kolanda biso vraiment, hein, na www.congofrance.com. Ouais, bah tout balanda biso na mona pesi bango ba mbote na linga bango trop nde balanda biso to kanzamba pambola ba ona ngonga oko. Ok, merci beaucoup. Oh, vraiment, Ezali, en première, vraiment, il y a émission, il y a Pomba déplique vraiment, oh, il a participé à site Nabiso. En site Nabiso, vraiment, il y a www.congofrance.com. Là, vraiment, je vois mon boss, hein, je suis Didi Pomba. Hein, merci à toi, mon boss. Vraiment, grosse moulin, mais sans que benga taille commercial. Bazu, mais, Pomba vraiment, hein, ceux qui habitent les biso, moi, n'a pas artiste, n'a pas fan, n'a YouTube, bah, les loves, vraiment, bah, vraiment, tant, on a des missions Nabiso, na Congo France, vraiment, Pomba, sur au BTL, bah, on peut moi parcours, pour la première émission na participer na site na biso soko beteli vraiment ba moi par rapport cours na yo, hein, pomba uta wapi banda wa po batu mingi ba ebio et pas président na biso we ranson et puis na ndengo longwe au ça s'est décidé vraiment au ça la carrière na yo, mais moi parcours na yo vraiment et ko ça la batuto ba Rolanda biso na Congo France vrai bien. Ouais, parcours na sala mama parcours moi ya grave penate na les cap à labyrinthe enzo na Matonge na pas tontolai moi petit tour moko na quartier la terre ya mukie après maison mère donc ça me parcours à Gaïarté peu maison mère puis voilà quoi place na go yeba na place Congo mba et découvrir na maison mère. Ouais. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez vraiment la réponse nabino. Hein, tous pepele ya mbeto lo vraiment ya yo yango vraiment. Hein, to beta masolo to na déplique pomba. Hein, to beta ni vraiment masolo tant to ko beta masolo. Hein, et ko ça vraiment vrai bien là vraiment je vois des à London. Hein, ya yo yango vraiment j'en sasi. Merci beaucoup na bilo ono tindelenga. Hein, et koma ki vraiment pomba yo to beta masolo. Hein, pomba vraiment ba tuto ba solanda biso vraiment na émission na biso ya Congo France vraiment. Hein, pomba vraiment ou c'est pas Ranson Igwe le roi de la forêt pomba asali orchestre nae pomba bazeli yo petro banda babanda ko zela yo pomba si lelo pombo za wapi okomi wapi ozo mema biso wapi pomba. Donc nga pona nga modena vida de ba misala nyonso mais vu que ba producteur moni makambo ba production ya ba réalité nango
pour un artiste DSS ça m'a amené non c'est qu'il y a une position pas producteur et on a mon qui na fan et puis moi trop na fan c'est vrai que na joué un coup de fil belé on a mon qui to zongi la répétition moi ba concert ba proposer et on a tout bêta on mikolo dada quoi ouais Pomba zoko kama kambute pomba zoko kama kambute depuis à Longwa hein pas où ranson Igwe le roi de la forêt pomba lala na ebité pomba so que contredire ngai ben mon ils sont à bunga qui pour na studio parce qu'il fallait vraiment travailler très bien mais bateau bazala qui na kikwiti na bateau balandenga na fiki na bateau ba ochomona na kimpesi en tout cas na ebité so ba ko contredire nga dégâts kikwiti za qui na tomber na nga mona ndima te ya dans la deux fois te na ya deux fois te ngana guerrier na na mona na bien formé donc na banga raté puis mission vida te mission si la raté mission social ka œuvre non ya bien toi na ba preuve ba vina ba papa so nyosh azala ki tabungeni na scène metango yaki mukongo akoba ozo comprendre makambo pesa net kutazalaka na batu tout sur na preuve susu ya papa na bicho ya wenge BCBG nani Blaise Boula ayakia na nzembo na biso ya Saint-Valentin on comprend donc et l'accès artiste a kufaraté arnde mutelo baka moi jour na bim album nanga batu ba comprendre pena ki non pecho ya leki ya batu boye ataki vraiment na art ba comprendre. Ok, merci beaucoup Pomba vraiment Pomba de Nias ah bato tout vraiment ba Olanda biso Pomba na ebité soki ko betela biso ah moi nzembo muke oyo obeta ki place au lekaki et pas oui en son vraiment place au lekaki obetika mo muke po bato vraiment ba comprendre que ça vraiment dépliqué vraiment ba benga mingi maya sika en soko beti ngo mo muke et puis no po na bombeli bino supposément au dépliqué ko bimisa na ebité mais avec Congo France ah bozozoar na bino ka babilo Congo bo sepela vraiment na ebité so beti moi maino o ba découvrir yo ah na ngambo wana vraiment na maison mais yo ça vraiment vrai bien mais avant que tant to linga to clore na biso na yo faut sela bango moi nzembo no ozo beta na album po ba tout vraiment ba ozo attend yo ka nzembo wana et puis tant on pesa numéro ba bengo bo beta masolo moi libangi ça vraiment vrai bien mais to ke na biso no na nzembo oyo oyemba tango zara no na maison mais yo ça vraiment ba fa na tout ba Olanda biso vrai bien Mosika no ngaliwe ngala kokachwa sayo mbete boya nango sala kutezalaka na raison supa bolingo no namelaga na bukutaka pe mikuwa nga moto nazalaka na yo na chambre na palais nga moto na pesaka yo bilengi oyo lingaka salanga ta plaisir bébé na ngai salanga ta plaisir bolingo na nga na lobela yo pesanga moto nzoto no nzoto na ngai ezalaka fragile pana yo bébé seka moke bomanga na sita na yembi batutu ba comprendre. Ok, merci beaucoup vraiment ah boza ko sepela vraiment ah là vraiment je vois David Oli toi David Oli de mon numéro bien ah mon numéro vraiment sur la merci beaucoup vraiment na code no tindelengi salinga vraiment vrai bien donc on est là on est ensemble il y a pas souci to ok na makambo ka bongo ah j'espère que vous sentez vraiment dépliquement ya sika ah mikolo vraiment un Pomba de Nias et grosse moulin ça confirme na yango un Pomba de Nias pour tozo zala tozo yoka n'est-ce pas malolo ah malolo vraiment mutuno vraiment yo to betane masolo tanto ko betane masolo e ko kende vraiment bien quand lo bato timba depuis que vraiment Pomba passa timba kazo timba to ke na bango ka bongo et ça vraiment vrai bien merci beaucoup artiste mais ceux qui vraiment no CP là pour doit découvrir on les aki mayo yo lesquels on a maison mère mais so ko koti na mai o ayo mo vraiment ba effort perso ba souffre et perso no vraiment ozo bunda vraiment quand les ozo pela vraiment c'est décidé comme mobali vraiment mobali veut dire mobali o c'est décidé vraiment au bunda yo moko pela yo moko sa mombonda mais c'est vraiment au sali moi nzembo on a vraiment grosse mouline na yo que non nzembo wana naza ko assurer mino eza dégâts mais nga journaliste nazo samusa nga tozo betaka masolo mais soko beti moi nzembo wana iko sala vraiment ba tout o ba Olanda biso vraiment na Congo France c'est vrai bien ngana sebisimbeli ya motema nanga bien
mena zangi bolingwa kokata yango pasi ye motema nangezala esclave ya kolinga yo lelo ekomi farao po konzanga wana susi ye mama 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 isolé 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 humilié isolé humilié bomba bomba nugite bakoyiba vraiment nzembo na ebite non oyo boyo yango vraiment c'est quand même mutema mabe po gosse moli vraiment ba cher de poule vraiment bimika na plateau vraiment nzembo félicitations déjà na nzembo o mais na ebite pomba nzembo o déjà so saleli on mututo mutazana nte ayanai nzembo so mutaza ayana ayano même ba proposant bazana non ba proposante bazana ba olinga ba jamais so mutamoni ga bimisa bana mutako saya parce que oyo avant l'album de tout largué oyo maintenant ils une homme tout mais album il y a des plein il y a des calés na batu mais oh so mutamoni ga se porter garant de yanze moment no mon émotion mo impossible dans tout ton système pour ta live net concert na si ba tout bazana ba concert na biso na ba répétition de tout bandaki ba mona kiango donc album où ils abna moi jar bon nanga le bébé il était trop parlé peut tuer bah découvrir que ba mélodie a danger peine à danger na kata album ouais. OK merci beaucoup pomba na ebité na album no zo bimisa est-ce que sozu producteur tozo aussi décidé non ou meli po dia ba producteur ba umiso mais cette fois-ci c'est décidé bino na zo ko bimisa na opelanga mo sa mbonda na otsa ba moyen na ngaje ou producteur pas azali liboso no producteur azali mais benga ba sala ngaje moi buzoba nga sa je moi bêtise na gangeli bon makasi na chanter nga bo sa na ngati na si ba jango be ba sala ki on frère mo opera ya Congo ya biso na tanga kombo te parce que na pour no beta masolo ba tout de ba mon association ba ivoirien ya ndenge na ba on te net ka ke no bo zelisana no ye poto bimisana no ye po sala mo bona bisi bango yo il faut arrêter na masse na binoti donc gazé producteur le mususu dans 2 semaines toujours solution dans 2 semaines ba kita Kinshasa ba o te futa bio landa biso na Abidjan mais je m'en fous non qui Abidjan te bino fo bo kita Kinshasa donc ba kita Kinshasa to cha ba close parce que ngasi na 6 donc il faut album ma soge bimate mwandambo na zakana ngamo na bimisango soge bimate moi mais na déjà na bateau au bazar pour ça ba détenter déjà parce que na si na yoxe bon ba plan ba les dégâts ba cause appeler 7 producteurs au baozela yango talaka so au signaki vous mettez aussi le sango pe na ndenge mo bien pour les kabi yango ba okita to arranger l'amiable après c'est tourna ce qu'on a otala so na zwanani après c'est bon quoi. OK merci beaucoup Pomba j'espère que ba producteur bazoya mais Pomba vraiment zo ngo bimisa album na moment où vraiment on a évité so ki ko contredinga na moment où vraiment na évité ya générique zo beta mikole kangi est-ce que Pomba peso lelo au bimisa album est-ce que oya vraiment zu ba album ana nyoso o mikolo eza na kata marché tiango contre quoi yo lekili boso eh ben au moni makamde tozala l'homme propose Dieu dispose oye comme il a biso lobito e baraté Nassir, ça te l'a dit bien. En parlant des génériques, il y a un garçon moko talentueux, Massananga, il a gagné Batumikolo. Déplique. Fait Fabrigaz plutôt. Fabrigaz Maï. Voilà, il a gagné Batumikolo. Nayamado. Faut te le la vérité. Parce que tous les génériques que Bimelo et ont été, ils ont vague. A même déjà vague naïe. Et plutôt s'emporter na vague. Tobete la moi na maï m'a beaucoup parce qu'il a tué. Et le moko est marché très bien. To s'attendait na ngote parce que yo ebi bato babeta ba générique na mboko yo. Surtout bando tala bato babeta ba générique danger. To zo dia faire rigolo beta ba générique bien. To zui les rois de la forêt beta ba générique bien. To zui fali pour beta ba générique bien. To zo sous BCBG beta ba générique bien mais non quoi beta bena générique emballé bato tout sans exception. Emballé bena bato tout a frappé. Et le simbi peut-être hier moi dans studio à s'attendre qui n'angoté dans réalité ils sur terrain et à ma camsus tantôt on a des plugs na fana na biki rumba na omte ça succès mais tant we bimi sur le terrain ba préférer na bango tantôt mususu donc na kangina no ba sentiment na ponga pe na album na pe na ba sentiment na o esepelisa nga mais
na otika nde sentiment ya bato esala mais na lobi que jour album na ngai ebima so bo ratenga na eloko liboso ya mibale boza pété boza pété vague eza bien générique mais nga plus naza ko sa télé plus bato ya binga na rumba babinga plus na rumba mais avec Masalanga c'est bon ya mado coin deux fois ça vague mais so biso pe simbe la biso na générique to kumisaka nzambe mais nga plus naza na olinga mingi nzembo nde kanga plus que générique soué nanga mais na yebite peut-être générique nte kanga koleka nyonso mais soué nanga po na yebike so bozapenga na moko ami bali bozapete bokangama ouais. Ok, merci beaucoup Déplique. Vraiment, vous promettre bana Keni, bazelanine. Bazelani pour bazeli peut Déplique en autant et belé bazeli, ba comme cassé mais Déplique abi cette fois-ci à l'amour qui est contre, ba contre tant qu'il y a ba producteur cette fois-ci à l'amour qui nous promettre bango ni Déplique. Au moins les Congolais ba promettre que parce que tu lo ba boy, et ça na ba ton sou ba fandi ba boya. Sani. Mon ata ba concert on a beti to kindem na ki kwitsi, batu na ma obeta nini. Mettons na matin na podium muta yo kabelanga taba o senti que mutala mitaba mabite na eloko apesote mais batabalanga ne no tumba boili ata pona ndima kiteke makambo sali na podium yonde muto sala Kongola ndima ate na pena eloko na promettre bango te basé la surprise parce qu'attend bando lo bakengande archi chanteur makambo ebele Kongola boya kaka mais oezana katinga mona yebi basé la ka ba découvrir sope ba boya ezaka bango sope ba ndimanga et ça la bien quoi ouais. Vane bandima na bango te balobi Déplique vraiment azaki moi fier trop lolendo tant vraiment azaki na maison mère mais depuis Déplique à longwa maison mère hein akoma vraiment na orchestre na e moko Déplique akoka lisute Déplique a limwa Déplique akoma na obata mabato Déplique ko contredire ngana nini tenga bana kala dia na bata mana ngade aka bato na bima tende ti boîte za rare ko kende ti boîte ya vie na ngati ngaba vie musu bato basalaka ba noa makambo ebele ba bangi na mela déjà te o noa na mela te na déborda chimbok na mela te na débordara moi whisky tanto moi dimi ba boîte ya ba vie na ngati na yango no mona ki bato ba na fierté na mona na ndete parce que makambo bato basala na ba boîte nga sepela na ngoti parce que soto ke boîte eza na poto finga na kaka to meli whisky to ando finga no obi ke nga na lekio na lati ku basket moko bo ba fitilita buzo banga ko ka ngote plus ya musala na travailler de bato ba comprendre mais fierté te ka de plus quoi na maison mère yé et l'on monte vide na okele la basket na okele lo te puis bientôt la chobobo na si ti samedi. Donc samedi to dimanche au Corbeau Noir et Kota Kinshasa. Siko. Au moins peut-être batum soupe bana ba orchestre boy Corbeau Noir ya passi pour na bangwa et l'homme vimba pena. Donc ti dimanche et comme Kinshasa siko. Par rapport à quoi? Au moins les bateaux au monde na ba orchestre wana. Ko buka no kutute. Balu ke sota ndule moko boy. Ngami kono o mo ba na o mission mo boy. So moni benagi photo beta na de teto beta to finga na ba carte so makamo bote baluke so ndule mo ba chep so en plein air to beta évidemment non so gagner c'est bon tu me coûte en tête to gagner pour mikolo to gagner voilà au moins na ba mikolo ba benga puis mikolo ba benga pharaon comme on a mikolo comme mi pomba nias pharaon to za biso to munozo yo ka kombo yo Pomba nias pharaon to na système a simba ba age na bisoti bato ba ba ka équipe epola mais so ba na terrain ba sali surprise et to na système a simba je na biso boye bango te mais to gagner ka mikolo to pola te to sa ba exploit mo ezala te bato ba nasi bato ba na ba net ba kota ba net ba moni exploit to sena ba fikini ba makambo to sali na ba kikwiti ba makambo ebele moni fikini wana po ba ndima yo ke bofandi bolobi pe ke ndeni to kata bato ba boy ba bite ko kata te eza ba grâce enkolo eza ba grâce ba msu ba ziongo ba juite na biso to ziongo no lobi bina ki bo na moni siko na momoto photo kata parce que boy bato ba boy ya ba grâce enkolo donc eloko banga eza te depuis kaka mutu na banga suni yango dia to za vie to vivre yango msusu ya te après ana kufi c'est fini ouais.
Ok, merci beaucoup vraiment. Hein, merci beaucoup Déplique Nandenge vraiment. Donc on a su que chuter pour tout clair vraiment la émission Nabiso. Merci beaucoup Nandenge au Yambi invitation nango répondre. Merci beaucoup vraiment. Donc comme que chuter na habité aux ana studio hein ba tout vraiment ba aux temps et Hollanda émission Nabiso. Hein na www.congofrance.com hein si tu es Kangi Masolo vraiment rien à dire, rien à commenter na habité sur petit surtout hein numéro no plus ming numéro no ya téléphone ba tout ba aux vraiment temps et Hollanda émission Nabiso hein au sika numéro téléphone ton bobengo beti masolo hein bato balela na bango mabango grosse moulira mesana ko benga ngo comme yo hein comme yo ya bafani to balela biso vraiment et ça vraiment vrai bien. Ouais, numéro là 00243 89 23 30 420 non 00243 89 23 30 400 420 non numéro là ngwana quoi. Merci beaucoup vraiment comme clore vraiment la émission moi mot de la fin na yo moi mot de la fin non vraiment eko sala ba tuto ba Hollanda biso vraiment na Congo France vrai bien ouais non il a ka basé la ka ouverture ka ba comprendre puis na pesa malolo Lori c'est la congolaise bambote na place azali na pesa ba masanga open one archange makoda bambote na Patrick Kidianga bambote trésor ya ba ya banzale ba ya tout na Christian Giras Peugeot na peso pe bambote ve nanga like makengu yesoka laki eye yo po bi ko na ba instrument nanga faut ça rapide ça peu rapide hein vi affaire on ezanini atakuta ngokungo to zalaka ka boelike makengu abi petit nanga tinda mbongo na opelo ka 10,000 € pena mutakos kare komi yo po za ba instrument nanga sala be rapide go chemino massa affaire on ezanini tindela ba instrument nanga parce que nana besoin nango izo sala faux tina ko mo na TV parce que comment ça la faux fatina ba instrument nanga pona beta musique calmement posé ngaza nga vérité so il faut na loba na lobby on s'en fout na oyo ya sima na fatina ba instrument nanga na lingi ba na poto nyonso trop na lingi bango trop bazela ouverture ba sepela quoi ouais. Ok, merci beaucoup vraiment. Hein, Pomba yo Pomba Pharaon, hein, wane lobby vraiment ye moko vraiment. Hein, Pomba Pharaon yo jeune oyo, azo bunda zo pele ye moko sa mbonda. Numéro ne ngona vraiment bobenga, bobeta masoye ko sala vraiment vrai bien. Zate bo zelana no album e bima, apo bo pese confiance te azana no envie, azana no na bom moya zo kota studio vraiment bo laksa bolingwana bo ya bo approcher bo beta masolo et ça la bien bo zelate so ki abimisa après bo yo kananu te aza artiste, bo ya vraiment e ko sala vraiment vrai bien. Merci beaucoup. Pomba soto côté mana biso vraiment pour tout clair na émission na biso et que ça là vraiment vrai bien vraiment nous sommes à la fin de notre émission vraiment hein vraiment nga vraiment pomba nga so na clair na nga vraiment na émission na zo zo micro na biso ya Congo France na otikela yo o sakana noka na plateau mais so zo sakana ko ti moi Congo France hein boki moi boss na biso Josué Didi Pomba et ça la rappelle vraiment vrai bien hein nous sommes vraiment à la fin de notre émission là vraiment je vois mon boss Josué Didi Pomba merci à toi mon boss grosse moulia mais ça ko bengue taille commercial hein bazu je vois encore monsieur Bookson Boukassa en pero hein babi wana vraiment manager na biso o a comme manager vraiment ba faire à Congo France to ko na bango ka bongo bango ndetembe hein grosse moulia c'est binota ça ya kangi ba fitu ya internet avant boleka il faut bosser nganzela keba so bosser nganzela te boleka te merci beaucoup à Mouna artiste devant la caméra ba na produit mais ba côté la tête o na bango ka bongo et que ça la vraiment vrai bien donc désolé à London ya yo yango vraiment aussi à ça babi boti moko kangi Paris mo matina Château Rouge malolo la Congoli ya babi tozaki no na kata bakinawa ozongi poto me kala te na ba décembre to ko zala no lisusu awa to ko kena bango kaka bongo ba na brosse mais ba côté la te ba na brosse ba ko pakola ba ko brosser plutôt mais ba côté la te vraiment nous sommes à la fin de notre émission. Quant à moi déjà j'ai dit au revoir merci bye bye man na zumi ko na ya Congo France na tikelio o sakana no ouais Congo France toujours le colo. Ma belle bâtiment bulu soki bakundi ekotonanga ya melinge makengo agina motema nanga ye soki osongi lelo Congo français soki bosongi lelo tache komonana te Congo ye azina motema nanga soki osongi lelo tache komonana te bebe nanga ye. Ah maman, Tolela Congo français. Ah Tolela
na Congo français les bâtiments lili bulu soki bakundi ekokoma na Jambelinge Makengo asina motema Congo soki osongi lelo taja bomona na te bebe na ngaye mabele bâtiments lili bulu soki bakundi ekokoma na Jambelinge Makengo tema nanga soki bosongi lelo Congo France Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com, site ya Kolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com. Nous sommes Campus de la Santé, qui est une ONG de droits congolais qui travaille dans le domaine de la santé, et il a à son sein trois programmes principaux. Il y a la couverture santé, il y a la formation continue et il y a aussi l'économie autour de la santé. Et à ce qui concerne la couverture santé, nous avons pensé à mettre sur pied des sites de soins de santé au niveau de la communauté. Là, c'est pour faire la couverture santé. Et là, nous demandons à notre population de venir s'inscrire à ces programmes pour avoir accès à des soins de santé de qualité. La formation continue, et à ce qui concerne ce projet, nous avons la formation de médicaux et de paramédicaux. Là, ce sont de personnels que nous allons former, donc des personnels qui vont travailler dans notre programme. Yo pour ça libanda ya mboka. Oui ko s'abonner kaka kwa bandi ko awa na Kinshasa. Tindi bango kwa la soin ata na mbongo ke. Et ko sala bango. Nga ana s'abonner awa. C'est bon, merci de comprendre. Et c'est là l'IOB où il y a la campus de la santé et pour ça la soutien, il y a un peu de monde. Nous, la